Serviteur de Dieu mingi auto loba a auto tanga ba kombo ngana se réservé mais nazo loba o eza vérité loba la nzambe nzambe s'est frappé bango nzambe s'est atika bango ba comment travailler na makasi na bango le col a déjà si kombo salema na profiter na kombo pour impact sakala ba profiter na oti lelo mais en réalité bazo disperser peuple de Dieu à cause ya ba mauvaise action na bango. Papa Alain Nazota Lisso et Belé Bako Taranga doute sont dans zolo baké un homme de Dieu, il faut aller bien affranchi, bien délivré pour ça et la zam. Bilo ko zomone ça la bango boeza premièrement ko za ba pacte o ba signer. Au moniteur ko signer pacte ça ko ça lo mona diable za mutoko ko collaborer na eti. Boko kana lelo bien lobby bien même koloan mikolo ko ya ko balukela. Bilo monsieur za ba pacte o mutu mo ka signer za conscient qui na boaka la nzambe na kota la na science na kis yami balé mususu papa ne faut ko yeba bien nous les serviteurs de Dieu soki tozo sala la nzambe na ba lien na ba problème spirituel ata lelo lobi toza réclamer na makambo wana te mais eloko wana la mukaka na moment gloire ba image on tozo mo lepe sanga somo d'abord ngai na le cas de délivrance eloko wana pona sala la nzambe. Mais le tangi, mosala nzamba munene, o ekoki kozala scandale dans le monde entier, ba image tozomona awa. Papa allez, je vous dis, ezo senga de quoi se repentir. Ezo senga ba leka ba prière ba bon, ba mikitisa, ba leka vraiment na ba repentance et puis ko bonde la pona bango, ba revoir na vie chrétienne na bango. Po bazo pengu saba na nzamba. Ba sala ba tobenga ba papa comme exemplaire. Mais c'est total vraiment réalité. Baza bato to landa te baza comme exemple. Bible lobi to imiter Jésus-Christ. To imiter bato ti. Po ba homme mabiso na kati ya perdition. Po ya image tozo mona ya mosala nzambo. O ngana moni na misu na ngai. Na kozonga ndako na ngai leona kole. Na kosenga mawa na nzambe. Nzambe abatelaka biso. Peto koya na ba modèle a boyeti to suka lokola bangoti alors soki basuki mabe biso toza bato nzamba zo tombola est-ce to imiter ka bango papa ale to imiter buzo bana bango to imiter lokosa mbongo to imiter kisi na bango to imiter ba science okili to bango bakota to imiter ndenge bakoma na politique non biso sengeli to imiter nani Jésus-Christ de Nazareth. Ba papa déjà bakomi déjà na suka. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabiso. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence. Bienvenue, comme vous le savez. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Nous précisons à la prise de vue, vous avez Gédéon Loy accompagné bien sûr de Jonan Zouzi qui assure la réalisation. Clin d'œil spécial également à Jordan Panzou qui séjourne depuis quelque part. Et nous pensons également à Sarib Mbala qui est en plein rétablissement. Bienvenue, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, nous allons prendre le tout premier élément de ces grands magazines. C'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Nous sommes en train de traverser déjà des périodes festives, des festivités. Je crois que nous aurons également besoin de soutenir les orphelins
et Dieu va se souvenir de nous et également il va nous bénir. Prenons les images de la Fondation Ndele au cœur de la nation ainsi que de l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur qui est dirigé par Maman Marie M5 ainsi que votre humble serviteur qui vous présente cette émission d'ailleurs et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama to yepe place akenda na ebate sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bango akufa ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma ya na bango abengana nga na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye tobande koleka nga na moninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka siko mwana pa Glody alobi papa solola nano na bana o mibale ayebi nga na lala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moko boye mema bango mibale kuna nde abengai biso atuni biso bolala na balabala wito ndimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzamba pambola ye abakisele ya mingi nzamba apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga kombo na ngai John ngai papa na ngai abotanga kufa depuis ki bo bébé mama msokota mabala pamba nasengi merci tabandaki koleka ana kamana nga komuna Axel ale nga lobi tia akobo lobi to bozo biso kasi tokende to petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala deuxième basunga ngai nazonga classe nayokola pe kokoma nde nayebi kotanga te nayokola kokoma nabandaki nayokola kokoma pe nakoma pe un jour vie nakoma mutu pe na kati ya bato yango nde babengana ngai. Retour sur ce plateau, certainement vous avez aimé et nous vous demandons d'être nombreux à participer à ces grands soutiens en faveur bien sûr des orphelins, ces enfants sans abri, sans toit, sans parents. Et le Dieu des orphelins se souviendra de nous et il va nous bénir. Vous savez, nous avons le temps de prendre soin de nos enfants, mais il y a de ces enfants qui passent la nuit à la belle étoile. Il y a de ces enfants qui n'ont pas de parents, ces enfants qui ne savent pas comment traverser cette période de festivité. Mais comme nous sommes là présents, nous allons le faire et Dieu va nous bénir. Comme vous le savez, nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un invité. Mais avant de l'introduire, de le recevoir, je suis habitué parce que déjà, je me pose la question. Entre parenthèses, la parenthèse, ce qui se dit serviteur de Dieu, et comment ça, le sabotage, pas quand on va caméraman, on va travailler et pas nanga. Je me pose la question, on a travaillé dans Ranson, Kofi Olomide, Jibem Piana, tous ces grands artistes, Fali Poupa, Ferrigola, aucune fois, dans mon qui va se comporter, dans va passer, va se comporter. Si réellement maman na lobana ko c'est la vie no makambo. Pourquoi vous kenda boye la ramba on kende ko funda? Alors la vidéo de ce grand pasteur moyen to tia yango la botala ezate parce que ezala sol. Maintenant tout na bandeko déjà pour solara na ye. Boy c'est que vidéo na ngai ezana maboko na nga. Donc ngai déjà na vidéo.
Je suis en train de voir dans quelle mesure on a qui ça la peau, batu, baye, bapi, ba mona makambo et salamaki. Et ça soni. Et je me pose la question, allez voir l'église de ce pasteur. Une foule immense. Vous me poserez la question de savoir, batu oyo balala bakufara balamuki baye culte de zarani. Une église est tondaka comme pas possible. Ti na babalabala batu bazobima. Alors je me pose la question, force pour ça et la raison yanzambe to bokota na makambo mususu parce que vidéo oyo et puis na mwana oyo ya mwasi oyo amwana mukie. Akoza age la koko na yo. Je dis que akoza la koko na yo. Mais prendre cet enfant et loko nini obowe la bozwaka et pas ya batu oyo. Ça c'est un dossier que nous allons aborder petit à petit. Je voudrais poser cette question. Au Bolanda, Voulouzi, au Bolandaka, prophète de la nation, Denis Les, parce que pasteur Denis Les, ça a Venanga. Ça a Venanga à parler. Quand je dis Venanga à parler, c'est-à-dire que ça a vieille à parler. On parle à serre dans l'issue. Je voudrais poser cette question. On peut réagir à la question. C'est quoi la question? Nous avons vu cette polémique qui va tourner tout autour entre prophètes et apôtres. Apôtre Moutoum. Polémique qui va tourner tout autour entre Bangomi Balé. Et nous avons vu cette question-réponse. Côté va pouvoir répondre. Ceux qui ont fait des laisser attaquer, on peut côté tout le monde a répliqué, à répondre. Alors je pose la question. Dossier Oyo, tout le monde qui est moko prophète a lobby bien, a lobby yé désormais à Tchemando qui naissait à Bomi Moto on a fait naïe. On a posé question. Prophète au Bomi Moto pour nani. Pourquoi prophète au Bomi Moto vous se retrouvez dans la ferme? Et ça bien, il faut réparer. Mais je voudrais savoir si réellement vous avez un souci à Bana Nzambe, vous devez leur dire la vérité. Apprenez à leur dire la vérité. Et loko nini oyo et sali ke oboma moto. Obomi moto pona nini. Ceux qui se mènent oyo, réponse exacte. Nga semaine on a kuna nga na esipol na ba élément pona la kisabino dossier lika munini bande kolekana entre bango mibale pe nini oyo salike ye aboma moto et babomisie moto pona nini. C'est le temps de la vérité, je crois que nous devons sauver le peuple. Le Congo c'est un pays potentiellement riche avec un peuple extrêmement pauvre. La pauvreté est tellement intense dans le Congo qu'on se pose la question toujours qui est néwabi. Normalement, on va commencer la polémique autour de un père, Nini Tosaliti. Mais effectivement, ils ont raison qu'on se pose cette question. Malien famille Tokati. Tolo na se tola la dans l'église. Tout ça la marche, tout ça la marche. Nini tout ça la. Il y a des quoi que nos frères puissent se poser cette question. Et ils ont poussé par la réflexion, tout réfléchir quand même. Je me pose la question dans ce pays, Mboka Oyo Tosali. Entrée à Afdel, 1997, si je ne me trompe. 97, entrée à Afdel. Bana Oba Botami en 1997. Dans le plan Bengana, le Wangobon. Tilelo, ça fait combien d'années? Plus de 20 ans. C'est-à-dire que des 97, Tilelo, moi, on a ici 25 ans. Donc, moi, on a ici 25 ans, les aboués, à Kouta Parana, pauvre. Papa est fonctionnaire à l'État. Salaire est malongati. Bakolisi na pauvreté. Moi na tililo atika la ta pour mon ata esengo ya mboka ode. Or ce pays est enregistré dans un scandale géologique. C'est-à-dire il y a plusieurs richesses, richesses musu tilelo, ezobotama, bazoye ba yangote. Mais pose la question, ces pays où nous avons le coltan, nous avons de manganèse, nous avons tout, nous avons de l'or. Tout n'a pas congolais or. Au monde a déjà or, ils sont en monde en canne chaînette à Je posais cette question, oui papa, les chaînettes là, tu as or.
c'est-à-dire que mon tabi or kaka boy. Est-ce que mon appelle libanga ya or, libanga ya or, libanga. On nous parle de diamant matin, midi, soir. Bana bazoyi kolaka diamant na nzembo. Ne bazoyi kaka o kingana koka lokola diamant. Diamant surtout diamant na neno, te za lokola nini vert, et pasuka. Où va ces pays? On se pose la question, où va ces pays? L'état de siège na mboka o. Tozo kenewap. Est-ce que les gens peuvent quand même rendre compte de la population toyeba? Pas si éleki, c'est tout à fait normal. Nga a na zoloba. Lobby comme haute convocation. Oye. Je n'ai jamais été contre le président de la République. Monsieur le Président, nous le petit peuple, nous vous aimons. À savoir, lorsque Tokenanaba élection, c'est nous qui allons dans des rues. Nous sommes de tout ça la campagne. Nous sommes de Tokenara pour notre présent à l'ECA. Donc il y a de quoi ceux qui ont Simba Pété, Bissopé, petit peuple, tout revendiqué, tout loba. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que dans ces pays, j'ai compris une chose. Les politiciens de ces pays, balinga kaka la richesse au peuple appelle ça. Parce que le pouvoir au peuple, le pouvoir est à peuple. C'est le peuple qui donne le mandat. Le peuple n'est pas colo richesse et amboka. Mais le col là-bas, on a un mot de passe. Parce qu'on a besoin de mot de passe, pas la population, pas le peuple. Pour en fait, qu'il ne peut exploiter richesse, il y a peuple wana. Mais on a besoin de peuple wana. C'est comme les Occidentaux ont toujours dit. C'est-à-dire qu'ils ont besoin du Congo, mais sont les Congolais. Ils ont besoin de l'Afrique, mais sont les Africains. Quelle méchanceté! Mais pourquoi vous enviez les Congos et vous avez besoin du Congo, mais sans les Congolais? Ça, c'est notre pays et ça fait très mal. Soyez un serviteur de Dieu parce que le serviteur de Dieu est belé, parmi les oiseaux détruire Mboka Oyo. Nous disons non à toute manipulation. Ou soit vous êtes des dieux, ou soit vous n'êtes pas des dieux. Cette question dont je pose, n'a posé la question. Prophète Denis laisse abomi moto, na vi na epona nini. Papa, maman, maramouza na se tala ebele. Ngana oyaka na ba élément na ba preuve parce que il faut arrêter avec ce genre de choses. Na kati ya église, seul le pasteur qui est visible, seul le pasteur qui a une bonne vie, seul le pasteur mtaola ta costume ya cher, aola ta bien. Ma collaborateur surtout ba sapato et si là na ba semaine et beba et toboka na kutuna ko toboka bango baza ba koma ba ninga ba nani ba bingo ba nani ba cordonnier mais chauffeur même pasteur costume ya cher makamutu ya kitoko ndi papa ma bana ba za politique ya papa wemba kolata ngolo kovata ngolo izo ngolo bakala ça dit ba keto ngolo makamutu za la kitoko ya ngonde lelo ba memi le wenge l'esprit wenge qui est aujourd'hui dans l'église. Pasteur va qui kolobela va qui reprocher tes conseils de sages à la rater. So va dire que va télémi place wana kebeza ba na ngana obenga na bino soto. So sali pe manse qui quoi que ne likolo malamo a excommunion l'église to kango mabondeli. Tout ce qui na boko Satan. Je me pose la question Satan botinda wa tuna boko na éviter bino mo baba bandi bien Satan. Ce que botinde ko nande. Il faut faire très attention. T'es en vérité ou tika la t'es en vérité. Je comprends. Voilà pourquoi est-ce que bozo tiaka bosala makamutu de façon que bo kanga chaîne nanga. J'ai toujours dit chaîne bokanga kiango. Est-ce que ngai natika ekolo? Je parlerai parce que je suis un véritable défenseur ya peuple. Nga. Naza véritable défenseur ya peuple. L'église jusqu'à ce que boko zonga nanzela, basal nanzambe bokeba. Nazo la bien semaine prochaine na koye la bino ba élément na ba preuve botala na ba vidéo et la mamba soni. So le bibo te ko simba dadi na bisote. Ko simba dadi na bisote. Yo nani. Na ba biloko ba manteau, ba transférer moto manteau. Je ne sais pas toza wapi. Ou soit on lit la Bible, soit on ne lit pas la Bible. Merci beaucoup, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau évangéliste Michel Ekoutou. Pourquoi est-ce que je l'ai invité? Il est invité par rapport à la franchise d'Aïe. Il est invité par rapport à ça parmi Batou la vérité, Sembo, sans Kobanga. Parce que la émission dans le plateau, Mingmi a commencé à bien si Moutouni Moutazo Kima. Ote, Bangi n'a pas eu Kanga pour ça l'émission na yo. N'a pas Kanga te pour l'année. Et moi j'ai toujours dans le bango clair. Dans ce moment, il y a des jours dans mon atelier qui n'ont pas gagné. Tout au coup on a permis. Tant on a connu des mouké aner, mouké boy. Mais tout quand même, je crois que tous paiement état de droit et sengeli ezala. La liberté d'expression, la liberté de penser, il faut sengeli mutu na mutu azala na yango. Je suis libre de penser comme moi. Pourquoi yo linga na kanisaka lokola?
alors que ngana za Alain Ndelo yoza sokinani. Apprenons à respecter les pensées des autres, le choix des autres. Liberté de penser, liberté de choix, liberté d'expression et Sengeli Motona Moto à respecter. Évangéliste Michel Kouchou, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain, vraiment Nzamba Pambolo, ainsi que Bandeko Nyonso Bazolanda Biso, vraiment Nzambe Apambola. Merci beaucoup évangéliste. Oui, certainement aux qui dans plateau, oui, au Bandeko Koyo quand même exposé nanga, en ce qui concerne Marambo église et Zali ko traversé. Oui. Réaction aux Ali Nini, na Marambo tout dans tout le bas. Tout en la parole de Dieu, avant tout banda lelo le balanzambe bandana. Jérémie 23. Premier verset ti na troisième verset. Réponse bandana le balanzambe po to loba makanisi na bisoti. Nzambe nda loba, nzambe nda pesa réponse. Le balanzambe za talata. Jérémie 23. Jérémie 23. Premier verset. On va lire dans Jérémie 23 le premier verset. Ouais. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau dont je suis les bergers, déclare l'Éternel. Yes. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le berger chargé de prendre soin de mon peuple. Puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassées et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, déclare l'Éternel. Ah, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Papa Alain. Nzamba Pambola Bandeko Nyonso baza branché na émission Lelo. Au moins une réponse, Nzamba Zolo ba malheur au pasteur, au berger. Ba o bazo détruire, ba batelipate, o bazo détruire peuple na Nzambe. Au lieu besoin soin, ya ba na Nzambe, mais bino besoin disperser bango. Bozo ko zongisa bango sima à cause na ba action na bango à cause de ba comportement. Bible lobi bien que Nzambe a ko frapper ba berger bongo. A ko frapper bango à cause de la méchanceté, à cause de ba mauvaise action na bango. Et puis Nzamba lobi a ko chasser ba berger na musika ya peuple. Le reste à peuple ya Nzambe bon za fidèle na Nzambe, Nzamba ko tinde la bango ba vrai berger, bango nde ba kozwa soin ya libota la Nzambe. Voilà maintenant par rapport à makambo ti koloba awa ba serviteur de Dieu mingi auto loba awa auto tanga ba kombo ngana se réserver mais nazo loba o eza vérité loba la Nzambe. Nzambe s'est frappé bango. Nzambe s'est atika bango. Ba comment travailler na makasi na bango le col a déjà si kombo et salema na profiter na kombo pour impact sakala. Ba profiter na oti lelo. Mais en réalité bazo disperser peuple de Dieu à cause il y a de mauvaises actions na bango vis-à-vis na mokili. Mais je me pose la question évangéliste. Mosali na Nzambe, je me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'une fois mutonakati à gloire moboy, il faut yoka grâce à sali vidéo mo ya bolumbu. Oh tozo le bela awa. Pasteur Mounene, je dis bien pasteur Mounene ya mboka na biso. Pasteur Mounene pas en Haïti. Il y a ba kombo ba sala ba impact na bango kana. Ndenge ba mipesa ba kombo. Voilà. Mais comment je me pose la question tant longtemps la vidéo na kana somo. Papa oyo nini oyo azangi. Mais oui nga pe na moni vidéo pour vous. Nini oyo ce qui est réellement ba ça la Nzambe. Nini oyo Nzamba pesi bango te pour ekomati na niveau ya kokisa parce que déjà ayebi déjà que no so ini tinga ba kanga na lo abona osambisa kombo na yeso. Effectivement. Papa Alain Nazota Lisso et Belé Bako Taranga doute sont dans zolo baké un homme de Dieu il faut aller bien affranchi bien délivré pour ça et l'ensemble. Bilo ko zo mona ça la bango boeza premièrement ko za ba pacte o ba signer. Au moni to mo signer pacte ça ko ça lo mona diable za mutoko ko collaborer na eti. Boko kana le lobby bien même koloan mikoloko ya ko balukela. Bilo monsieur za ba pacte o mutu mo ka signer za conscient qui na boaka la Nzambe na kota la na science na kis. Yami balé mususu papa ne faut ko yeba bien nous les serviteurs de Dieu soki tozo salela Nzambe na ba lien na ba problème spirituel ata lelo lobi toza réclamer na makambo wana te mais eloko wana la mukaka na moment gloire tangu Nzambe a pambolio a tombolio ezana ba biloko e batama et se manifesta ke bimaka na moment moko muto Nzamba pamboli ba image on tozo mo le pesa nga somo d'abord
ngai na le cas de délivrance eloko wana mpona salela nzambe ozomona mais lelo tangi mosalela nzambe monene oyo ekoki kozala scandale na monde entier baimage tozomona awa papa allez je vous dis ezosenga ndeko se repentir il faut se repentir ezosenga baleka baprière babone bamikitisa baleka vraiment na barepentance et puis kobondela mpona bango barevoir nanu vie chrétienne na bango po bazopengwisa bana nzambe bazozala tobenga bango bapapa comme exemplaire mais so totali vraiment réalité baza bato tokolanda te baza comme exemple bible lobi to imiter jésus christ to imiter bato te po baomema biso na kati ya perdition na peso verset biblique mosusu ekoki koappuye makambo oyo Hébreu chapitre 13 bapapa odia bakomi na suka Hébreu chapitre 13 verset 7 Hébreu chapitre 13 verset 7 bakomi déjà na suka ole o imiter onga na imita dadik tel ya onga na imita apôtre tel onga na imita prophète tel ndeko na homme de Dieu nazo taliso na tant tozali la Bible dit to imiter notre Seigneur Jésus-Christ ko imiter pasteur wana ti bakoma bandoki babwaka manto verset 7 boyebe loko Bible lo verset 7 merci beaucoup papa. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Bon, awa na version elobi boye. Elobi boye na 8 secondes nga elobi boye. Na français papa Alain, ils un peu souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Considérez. To considérer total suka ya vie na bango ezalaki lolenge nini na paraphraser verset 1. Bon, par rapport à image tozomona ya mosala nzambo o ngana moni na misu na ngai na kozonga ndako na ngai leo na kolenga na kosenga mawa na nzambe abatelaka biso pe tokwela na ba modèle aboyeti to suka lokola bango ti. Alors Bible lobi total bapako banosaka biso loba na nzambe to considérer suka na bango eza lolenge nini soki basuki mabe biso toza bato nzambe azotombola ese to imite ka bango papale to imite buzoba na bango to imite lokosa mbongo to imite kisi na bango to imite ba science okili to bango bakota to imite ndenge bakoma na politique non biso sengeli to imite nani Jésus-Christ de Nazareth. Papa déjà bakomi na suka. Mais je me pose la question en fait Marambo parce que mimi ezala inote ngana kenana nga ko sambela na la nga pasteur na bisoté. Ngana sambela kenana nga ko sambela. Est-ce que ezali na conséquence moko epi comme la bandeko bazana bosa na kati ya l'église? Oui, conséquence za makasi. Lelo oyo ndenge Bible lobi na Luc chapitre 12 verset 2. Nyonso oyo batamaka ya kuku ebima na poisse. Luc chapitre 12 verset 2. Alors, bino okenda église, boda naka bono tokenda pona pasteur ou bien soit combo église ou bien bato bazaki bele. Mais en réalité na église wana soki déjà conducteur église wana mabe asaka na kuku bando bima na poisse. Tamo quitter l'église wana okende sika mosala esika nzambe azali. Esika baza ko glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bazo sele na ndenge ya solo pe na crainte yango eza très important po soko kangami na église à bongo ba erreur ya pasteur wana et ko influencer ba fidèle po j'ai l'impression comme si aujourd'hui ba fidèle mingi bazaka na ba longola image ne ba kena na église ba kena po na nzambe mi ba komaka to kende po na dadi na biso po na pasteur na biso yango zo mona na église wana pasteur plutôt pas ba fidèle bazala ba problème grave ba blocage ba freinage ba mipepa mabe ba envoûtement ba marche ça bien je m'excuse mais pudicité crainte nzambe zate ba fidèle mon l'église ba toise belé mais présence nzambe zate ténèbres rené l'église apo conducteur déjà tika nzambe abwaka na déjà nzambe au monde na quatre église malgré ba toise belé ba bazo kene ko ba mbongo mais vie ya bonzambe et rosalati
parce que ye moko numéro 1 et c'est déjà kabona na nzambe kala etikala ka kombonde sa subasi. Ça c'est très compliqué, mais face à temps où tu allais traverser parce que les lois est comme il déranger. Tout ça on a ba église et Tony dans Moïse a ébélé, et ça m'a bêté. C'est une bonne chose. Mais pratique où comme il ça la manakati église, il y a tout le monde l'église comme il tout. Ba to remoteka mafuta, c'est-à-dire que ils a haute huile d'olive thé, ils a huile mon spécial na zoki ngona Jérusalem. Na oyo na zaki na Israël, na sombaki yango. Na iza mafuta oyo na zoki yango pas juste bango moko, ba to tekelinga yango. Alors ça dit ça na mention mon spécial. Quand tu viens l'onction, ils a onction ordinaire. Yes. Ils a onction sous ndé opposant. Na kati église, ils allaient pratique. Est-ce que vous kiko annoncer ba na Nzambe que le temps que l'église est en train de traverser, tant où le diable sait déjà à cause de la église. Effectivement, selon la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, Bible lobby, le diable lui-même se déguise comme un ange de lumière. Et puis, ce qui est la Bible lobby, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Là, tu imagines comme si les apôtres à Christ, mais quand ils ont envoyé un diable. Alors, on a 4 églises, si on pratique, on est au Salem. Véritable où les alliés Saint-Esprit. Yango ba sopelaka David tangu nzamba atindi prophète Samuel akende ko wendre wana ndako ya Isaïe. David tombe ba sopelaka huile na mutu. Ils ont symbolisé déjà esprit ya nzambe côté katina. Ce qui est important l'église allélo. Ba pratique wana ya côté ka ba mai ya côté ka ba huile na uti nango Israël. Ça ba geste pratique wana ils ont vraiment nécessaire na temps tozali. Parce que la Bible dit on reconnaît l'arbre par son fruit. Ce qu'un homme de Dieu, azo bimisa ba makambu na kati na église na assemblée, où ils allaient en dehors ya liloba na nzambe, aza muto déjà tika nzambe kala. Yango moni Bible za ko appuyer na Hébreux chapitre 6 verset 4. Et ça vraiment impossible na muto agutaki liloba na nzambe. Moto acceptaki Jésus. Le quoi mo kondipe mo bikisi abandonnaki masumu alani nzela ya nzambe ya Saint-Esprit. Alors muta bongo atiki nzela ya nzambe lisusu azongi na mokili. Bible lobi po azongi la nzambe eza lokola mutu azozongisa Jésus Christ na croix mbala mibale. Hébreux chapitre 6 verset 4 à 5. Ba mouvement nyonso zo mona na église na temps oyo ça montre déjà nous sommes au temps de la fin. Et longa na ko yebisa na bana nzambe bazolanda biso. Base tia vraiment kondima na liloba na nzambe. Va croire na Jésus-Christ, va imiter ce que la parole de Dieu nous dit, va imiter basal nzambe. Même si l'église wana votre pasteur yo tia ka confiance ni azaka mutu lokola yo. Aza mutu azana ba erreur, azana ba faute, aza pe na ba défaut. Mukolo défaut na ye wana o emona na kate ko bima o suka. Po zo ke lokola modèle. Zwa liloba na nzambe façonné yo, liloba na nzambe elata yo. Ndenge Bible lobi revêtez le Seigneur Jésus-Christ. To lata Yesu loko le lamba mais to lata ba pasteur to nazwaka mutsala nzambo modèle nanga ndeko nangai vidéo nga na otiko mona awo vidéo nga na otiko mona awo na ebité soki to ba balancer ngo awo na ebité papa ale ba ko kangai mais na ebité c'est un homme de confiance ba ko lukai mais nga na moni awo ngai pe tant tozomona boy na ba génération tozomata totel lo balanza papa Alain et sengé to sala keba. Bible lobi na Proverbe chapitre 22 verset 3. L'homme méprisant voit le mal de loin et se cache. Berere ya ba parents o ya ba papa oyo déjà biso lo kwa tozomata boy to mona ka déjà la musika poto suka lokola bangoti. C'est très important. Effectivement. Merci beaucoup, Vange. Avant de passer à la deuxième partie, je crois, tout d'abord par conseil. Oui. Parce que le temps est tellement mauvais. Et comme vous l'aimez, ça fait qu'on on a par message et après on voit la deuxième partie. On a biso. Merci beaucoup, Papa Alain. Naebi que Ebele bazolanda biso, bazozala un peu découragé na ba comportement basal nzambe. Okoki ko permettre ngata mwa muke to zonga ta mwa muke nsima par rapport ya conflit moko ezouti ko lekana basala nzambe balé minena entre prophète Denis Lesina na apôtre Léopold Mutombo. Bomoni bazali na ba conflit pas lobby ba nani apôtre Léopold Ayambié na faire ni bayokani
mais na ba conflit wana tant que ko pela moto oyebi combien des enfants de Dieu bazonga ici et bien les bazonga ici vérité sur confiance ngana nango déjà oza na vérité confiance voilà sur makambo pour na obomisa ngo semaine prochaine ah papa allait aza na vérité confiance la mais tout ni pas question na tout ni effectivement prophète Denis Lessi pourquoi au doser au bomi habilité aza venayo parce que lorsque on a s'en prendre na ye oyeba ki azaki yaya na ki pire venayo voilà pourquoi seulement aux ongi siko si moi ils ont conscience si man que noté na bomi moto aza venanga mais vérité mo za na kati wana vérité za na kati oyo ba mokili yebi na nte mais yo za nango déjà na za nango déjà puis prophète Denis Lessi anango ayebi yango ayebi vérité vraiment mais vous voyez maintenant la deux conflits wana combien de bana na nzambe bazonga kisima oyo bungisa ekondima na bango ozomona heureusement nzambe atio wana vraiment papa ale nzamba pambola ko mingi na musalo sala oza vraiment makasi na information vraiment tika kolo apambola ko pe abatela libota pe kaka ningo sa musalo mabe ko komela ote mutu pe ko kitisa azate mutu pe ko bangisa yo azate vraiment na pesi nzambe merci pour l'opportunité lelo na ebi ke message na webi eko ya na deuxième partie peuple de Dieu vous a sauvé. Merci beaucoup. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur évangéliste Michel Ekouchou. Nzambe a passé un message Nathalie Sanon de Kozola Nangai. Quelle que soit la journée, quelle que soit la poko kolanda biso. Il y a liboso na nous kimia Jésus-Christ demeuré na mabota na bino. Bien-aimé message na ye nango eza message ko sungai. Okutana na Nzambe, obongisa na Nzambe. Ozana relation malamu na Nzambe. Et l'eau que ça moutoue. Toujours dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23, la Bible dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons passé un message aussi la repentance et la conversion. La repentance, kobongwana, kobongo la motema, kotika mabe, kolanda Jésus-Christ. Bien aimé, lelo na l'église, et belé bazo ke osambela, mais kati na bango babongwani te. Kati na bango mabe ezali, kati na bango masumu ezo domine. Kati na bango kufa ezali, kati na bango maloba ya mabe, péché, bamakambo ebele, oyo bomba ya mabe mokenda kosambela. Bible le dit bien, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Ndeko na ngai, moto nyonso ozo vivre na kati ya masumu, salaire nango eza liwa. Ézéchiel chapitre 18, verset 1er tina 4 komona ke Bible lobi ba papa na biso basumukaki, ba papa na biso baliaki matiti ya mobesu, biso bana nde tozoka minu ngai. Ézéchiel lobi bokoloba lisu proverbe wana te. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien-aimé, je te dis, vie aux anayango, aux qui est déjà dans risque, aux qui est déjà mabé, aux déjà moussika nzambe, au moment mabala batu, aux na katia kiss, aux na katia sorcellerie, aux na katia via masanga, na katia mvoutima, na ba plaisir ya nzoto, na ba désir, aux na katia mensonge, na katia corruption, au boma mutu, au longola bazemi. Au moment misala ya batu au bébé ça ba foyer batu kota ba trouble na mabala ya batu bien aimé de Dieu. Je vous dis salaire nango zaliwa et la mort éternelle aussi parce que ce qu'on kufi kata masumu eza double mort au kufi na nzoto et puis au kende d'enfer la mort éternelle. Bien aimé c'est le moment de se repentir au bongisa na Nzambe. Pour mokili nde tozo tambola bien aimé mokili ko mabe makasi. Satan Télémi, 1 Jean chapitre 5 verset 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Bible lobi n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Likole bolingwa mokili, bolingwa mbongo, obebisa batu, opanza batu, boma batu. Bien-aimé de Dieu, récompense na ezali. Lelo ozolela, makamboza ekobeba, makamboza ekobeba. Tout famille qui mezati est-ce que ba problème ozala yango eza marche na yote to kanga no bandokité to lobela non ba lien te to lobela no makambo délivrance te Nzambe azana besoin
obongisa relation na yo na ye tika banzela ya mabe ato boma ato sala masumu na ye ko condamner oto bien aimé mais na ye ko exhorter yo et si ko koyaki o lamuka o pupola o continuer chemin pour nzela za mulai. Bible lobi na Jérémie chapitre 3 verset 13. La Bible dit reconnais seulement tes iniquités devant Dieu. Reconnais que tu as été infidèle à ton Dieu. Reconnais que tu as dirigé tes pas ça et là vers les dieux étrangers. Zambaza a besoin de reconnaître et si quand nous tambusa ma colonaire et si quand nini au kota ma béo salaka Zambaza a besoin de reconnaître. Nzambe a besoin de reconnaître ma béo de kolanga avant benga la prier pour na yo avant obenga bongisa na nzambe. Et puis Bible les a quoi ajouter dans 1 Jean chapitre 1er verset 7 à 9. C'est lui qui confesse ses péchés devant Dieu. Dieu est fidèle de lui pardonner et de lui purifier de toutes ses iniquités. Bien aimé dans le Seigneur, et l'eau que vous avez kangavi na yo parce que vous avez cœur dire, vous avez motema libanga, vous avez confesser ma bé au salabatu, marche non ami sur nzambe. Mais le long zolingo zo musala, ozolingo bonga, ozolingo okende liboso, mais marche non nzambe za koma. Marche non nzambe nini bien aimé. Au simba interdité, au simba kisité, papa ozola nanga, ozaka ndokité, maman ozola nanga pumbora na butute. Ba action les a mais pourquoi ozolinga ko confesser te? Parce que nzamba ça a besoin de confession. Actes des apôtres chapitre 3 verset 17 à 19. La Bible dit confessez vos péchés et repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés et effacés. Na combat Jésus-Christ. Nzamba ça a besoin au bongsanaï. Bien aimé dans le Seigneur. Nana zote ya awa. Moto ko sala repentance sincère. Miracle ko sala mais la vie naï. Moto ko confesser ma bé naï. Miracle ko automatiquement. Je connais, j'ai vu les gens seulement dans la repentance, si des limoues. Seulement dans la repentance, malade qui. Seulement dans la repentance, nous avons délivré. Seulement dans la repentance, la confession sincère. Nous avons fait Olivier Mouto pas restaurer. Mais bien aimé dans le Seigneur, Yonangai. Et l'autre nini, oezo kangayo pour confesser. Proverbe chapitre 28, verset 13. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Tant que vous avez bomba masumu na yo, moyen au prospérer ezati. Mais tant que vous avez avoué au kozwa mwana nzambe. Bien le mes message à muke nzambe atini na talisa yo. Nzela ozo tamboleza nzela mabe. Et kiri abato za kalango za mabe. Bima na kati bato mabe. Bima na sorcellerie. Bima na lokuta. Bima na kimoyibi. Bima na kotriche, bima na impudicité, bima na adultère, bima na bolingo mbongo, bima na baposa ya nzoto. Zambaza na besoin ya motema na yo ezongela ye. Bible lobi bien na Apocalypse. Soki motayo ki mongongo nanga ayesa motema ne libanga ti. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Bientôt l'enlèvement ko salema. Mais ce qui est le pays sont zongité, liwa pezali, mais liwa ko kutelo na lolenge nini. Bongi sala nzambe, ato sumuka okoisama na berere ata ba excita yo na mabe, nzamba lingi o confesser sans justification. Ko se justifier tel liboso na nzambe. Dis seulement Seigneur, me voici. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Confesser liboso na nzambe et Jésus-Christ va te pardonner. Jésus-Christ va te pardonner. Bien aimé, avant ben on a prié pour nous. Parce que puissance à repentance et même la guérison, et délivrance, restauration. Il suffit seulement de se repentir sincèrement et Dieu va te pardonner. Bien aimé, la commune a sous un message dans l'ail. Si ka kole soit pas mbolayo. Bible lobi na Apocalypse 14 verset 13. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur car leurs œuvres les suivent. Ce qu'on a mis Jésus-Christ, l'élo. Peut-être, nous allons permettre aux Hollanda émission pour Bongisanaye. Au Bongisanaye, on ne sait jamais. Loué que Kozala. Mais ce qu'on confie le Lona Bonzambe, Apocalypse 14, verset 13. La Bible dit heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Même dans les séjours des morts,
misala nga malamu selaki nzambe na mokili ekolanda yo tika kolo so pambola bino. C'était votre humble serviteur évangéliste Michel Ekouchou. Je suis disposé pour na bonde la pona yo car les autres tungisa problème et tungisa yo benga na ko prier pona yo. Numéro na téléphone ezali plus 243 9 98 99 36 59. Ils ont affiché, ils ont besoin de l'andela yo. On la consultation prophétique nyonso ezali o nzambe atie na disposition na yo. Benga na obonde la pono ya ofele. Ya mi balé bien aimé, bo s'abonner na compte nanga ya YouTube évangéliste Ekouchou TV. Bo mon na photo profil nanga, bo s'abonner, bo soutenir chaîne. Bo soutenir chaîne nanga, vraiment que ça nanga bien makasi. Ndeko na no Jésus Christ c'était répété na simalanga. Seigneur Jésus-Christ. Na fungoli motema na ngai. Na yambi olokwa mokonzi pe mobikisi. Limbisa masumu na ngai. Koma kombo na nga na livre de vie. Libela na libela na kombo na Yesu. Amen. Bien le nzambe apambola bino soki kolo Yesu azongite soki Yesu apesi biso pe manabo mo mbala sima tokokuta na bino. Kimia na nzambe de mwa mabota na bino.